Elengo wapi botala milinga. Pourquoi t'as beau m'y abonner par être Kilimbushembo TV? Bomoni oyo, eza dongo na sangisi na spinach, ou babengi epina, na nyama ngombe. Pilipili pe kozala pembeni. Kota mi abonner, ozokanga motema makasi boy pona nini ya mobali ya mwasi. Mi abonner pa moninga na we pa ndeko no arrête Kilimbushembo ko. Baba yarete za wapi o. Bo mi abonner, ko bota biloko aboza. TikTok, bomi abonné pa arrête Kilimbushembo TV kende na YouTube okuta ngai. Tala milinga ndenge ozobima ya boye penza mi abonné te ba ya mwasi ba ya mobali. Koza pela mitema malamu ko bonyo zaka motema mabebo. Mi abonné ko tala bilo tozana dongo na lambi na spinach. Na nyama ngombe na fufu na bozomona ezobimisa milinga. Bonyo motema mabolinga komi abonné pa ya arrête te mikoso na bela komi abona kate. Okosa ngaka ko somi abona nzoka nde lokuta. Na yo mu pasteur na mama Saraka mikonyo soko mi abonné nzoka ndo mi abona na yote. Tala milinga na ndenge zuma izo tirer to polia fufuana. Kota mi abonné ko benga bandeko banoko batata mwasi nyonso mboka baya na Kinshasa po ba mi abonné na arrête Kilimbushembo TV. Elengo ya petit toka tala milinga ya malili te to liaka malili te to lamba ka uti moto. Yo kabisengo. Tika motea mabe ko tika okosa ka ngai boy. Okena église mkoloso no ya rit na sina mi abona nzoka ndi mkomsuna biso kaka pesa ngana ta soko so mi abona nzoka ndi zoko ka soni mukona ndi ya mwasi ya mobali. Bomoni tika okosa nga boy za bientôt okosa ndi nzambi. Likia na makwanga elengi wapi. Olikayabu na kali kaka ambassade. Na kali nga onka bongo bomona ngo bien. Esprit ya bien.